Allô, bonjour. Moi, tu as bien surtout pour les tout. Moi, tu as bien surtout pour un monsieur à papa pour le mariage. Moi, tu as bien surtout pour un monsieur à une femme à la maison. En tout cas, dans les secondes, il y a pour retrouver bien souci pour partager la bino parce que n'a pas bien bolinga. Rami, d'après les gars, bien mingi. N'a pas si ba abonné dans surtout beauté. N'a bien surtout. N'a pas bien gros bisous. Bah, il surtout bolinga. Un monsieur m'a mis un tout dans le barrage. Bana bobinga ba maman peut bosser la nini, bobinga ba papa. Non, on peut ça merci mingi na bato oyo surtout ba sala en confiance pour la musala au moment na salaka. Service traiteur de Croissant la Providence. Merci mingi na ba marié na ngane so ya année oyo 2019 pour la confiance au bosalanga. Puis nous avons merci pour depuis na banda qui na mois de mai, banda le 18 mai, ba mariage le 18 mai tilelo, ni sozo ki ndekito vraiment le boko nzambe, le même bakana ni amoni lo boko nzambe atembola mosapi, ngana moni lo boko nzambe. Wana penza so babike nani amwe lo boko nzambe atembola mosapi zala mapenza nga Elia ni bitu na tombola penza mosapi. Chanza mulu na bipenza nga penza na bomo inanga lo boko nzambe na mona ngo. Yo pese kuna ngo lo boko nzambe te chaka elikia na yo kaka na nzambe ya mawa na nzambe ya bomo nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob yo pe okomona lo boko na ndenge nga na mona ka lo boko ya nzambe tata na kati ya bomo nga ndenge na mona ba ndenge yo pe okomona yango. Merci mingi na ba marié na ba futur marié na ngani surtout ya 2020 en tout cas na pese merci parce que année eza ko s'annoncer sur kitoko na moni ba tu mingi ba bande sur ko solliciter maman Elia nitu pona année 2020 na mawa nzambe la grâce na tozana elika tozana kondima été 2020 on peut kokoka ba oh déjà basi basali ba contrat na ba pa na ngai na zana elika ya kondima été na 2020 ko koma po to sala ba mabala na bino. Merci surtout na ba ko ya 2019 nzambe oyo nzambe ya mawa nzambe ya bolingo nzambe ya bikama oyo. Merci nzambe na nga 11 ans d'expérience 11 ans de succès nabika nzambe merci. Alors bino boyebi mameli ani tuna émission na biso émission ya ngana bino o bolinga kaya préparons pour le mariage lelo tozolo bela peza makambo oyo eza na kati ya mabala makambo eza na kati ya ndako ya mabala ya makambo oyo Elia nitu azokende kolobela lelo mbote mingi na mami mimi kinsala na ba gros bisous mami na nga mami je te fais des gros bisous et puis que mami yo tozala na yo tozomona na tozomona onction na sepela mingi ona mona ka tango mankanga mami sala nga mabea yo mwebi mwana mutazuwa mais mikolo bazo ngozo kitaponza pe vraiment zo sala. Et voilà, mbote mingi na yabe ya Zakari, baya balinganga mingi mami be en tout cas mbote na yo, mbote mingi na mama Alpha, mbote mingi na mama Eugénie Mungai, ba mbote na bino surtout na pesi bino mbote, ba bolinga ngai, ba bosepela na ngai moko, ezana ba obalinga maman Elia nitu, ezana ba obalinga service traiteur de décoration la Providence, mais bino surtout boza ka nani, ba banga ninga na binga bino ba banga boza ba bangai. Lelo naza posa ko swa na bino basolo ona nguso penza masolo etali penza mibala etali penza mabala na kati ya mabala makambo oyo tokuta na ngarango na kati ya mabala. C'est vrai ba famille récomposée ezaka facilité ba famille récomposée c'est très difficile pour la continuité ya vie. Moi c'est mosa koza kutena mobali bavandi bayokani te bakabwani mobali pa kutena moi c'est bavandi bayokani te bakabwani eza makambo oyo yaka. Ce sont des choses qui arrivent parce que tout le monde appelle la Bible, tout le monde appelle ba roi pe bakabona pe na basi rien va chakinda Esther pas grâce baba la Esther les anamo biblique tout le monde a makambo auto to vivre lelo les autres makambo o essayer les cas déjà lelo to sola makambo o etali négligence ya ba parents surtout négligence ya mibali mingi ba na négligence makasi mibali mingi ba ko za responsabilité na ba moto mibali mingi na poto ba lingi ko za ba Mario mibali mingi na poto na bandeli ki mibali mingi na poto balingi kozala ba Mario eza malamu te mobali olata ka pantalon mobali oza mobali nzamba sali avec 5 pieds bandeli no eza 5 papa bozala mibali ko toza komona na mboka na biso Kongo tango toboko Kongo eza nini mokili moto ko changer mokili azata ba mama biso tango kala balata ba maputo to benga kita leo tolati kita te ba mama biso tango kala balata maputo nguba leo tolati nguba te to koma ko ngana linga maputo ya kala soko bengi nani marraine na mimi njoko ngana linga balata ba maputo mama Eliane etabe nga Eli maputo mama lata maputo ngana linga ko lata
tozo na kana activité na makambo na biso ya tango ya kala yomuka makambo tosala ni tozongelaka mibali o aza mobali okomona na Kongo ndenge tozalaki papa tango azota musala na 16h na 15h toujours papa ya kana mwa paquet wana mwa ta musumo masango na mongu beza na kati paquet wana mwa ta musumo safu eza na kati mais il faut aya na mwa eloko pona nini pona komemela mama kati ndako komemela bana papa papa oya poto na ebite to benga bino ka papa par respect pour te pesa bino respect mais to ko benga bino ba papa te ba papa mingi baza ba irresponsable ba négligent yango eloko ba bingi masanga eza eloko malamu mingi te ata ko to bible lobi mena ka sikolango te peso po ti komela esa pe eloko te nazali solo ko betela bino e ko pesa biso mawa nanga na bino ponga se pesa nga mawa bino pe e ko pesa bino mawa pe na pasi ya ko mona famille récomposée ezaka facilité eza ndeko moko mwasi ya vanika ana kati mboka France na quelque part na kati mboka France kaka abaki mama ni tosoko beti lisolo nanga koloba penza place na zate po yebi makamso esaka biso soni likamso esileki mona esa soni bien que batu ba yebi yango mais et aussi ka soni ezala ka bien te pour biso ba kongoli on aime trop montrer du doigt moi comme yekutu boy mona esala rapeka moi passe de quoi na moi c'est bien bisinga maman Eliane na bino pona expliquer le problème on a za nango problème na eza nini abi na ngate mama Eliane le solo ofo solo lango pona e ko ape ko aider batu mususu abi mama Eliane ngai nazaki boso na mwana nga moko na bandai komvanda na mboka kana poto na biso me na mboka kwanza ki France ki na mboka na ye mususu kolonga na mboka wana azalaki ayeko kota makati mboka France ndo boyebika akimboka na biso ya basi na bana tango na mboka France et puis ça me payer ajouter beaucoup na ana kati mboka France ayaki na mona na ye moko tango na mona na moko bobi ke biso pe basi tozara soki na noa mais na makileza nzoto mo sali ngoza ye moko te alinga koza toujours na muto aza toujours accompagné azala toujours na molonga c'est tout ce qui age za na nu ya moi kokita moi si azu mobali kozo mobali bakomi ko vivre na mobali azaki na studio na yepa ya vandaka mais moi c'est pas azalaki ba pesa ki ndako ya 2 chambres na salon boyebi ki bato baka na province baka na facilité mingi ya kozwa bandako ya minene na province eska azaki ba pesi ba ndako 2 chambres salon sikoyo moi si azaki na mwana na ye ya 10 ans mobali azaki na mwana na ye ya 12 ans mobali ndinga bana ko fréquenter za kotala mwasi mobali pe akabona na mwasi liboso avant kana mwana na studio tango azui mwasi abutali kuna 2 chambres zali salon ezali na sanini na kendo kota wodi mibali ya poto bali kokota mabala mibali ya poto balingi kokota mabala mobali ya poto so akuti mwasi azana ndako akokola batike non to lukanda ko to bima na ndako ezaki na kombo na yo to kende na ndako za na kombo anga mobali mibali ya poto balinga profit ba irresponsable balinga profit balinga koluka ba femme seule bazawa pi balinga ka profit mobali bakomi kovana na mwasi ayena mwana yaza na 10 ans mwana o mususu ya mwasi mwana azaki na 10 ans mobali mwana azaki na 12 ans bana bakomi kovanda bazu mwana ya 10 ans na mwana ya 12 ans babandi kolatisa bango na chambre moko bango baparents barécupérer chambre moko bana bazola na chambre moko tango mwana aza na 10 ans mwana na 12 ans bino baparents bakoza na rien penser te bokokanisela bana mabe te bokandoka toke bana boye bana baza bana mike non bokanisela bango mabe moko te bana bazola na chambre moko baparents mpe baza na chambre na bango ndenge bazakana bakaniselaka mpe bana eloko te nini te baza na bamix mpe ya pose oyo mwasi alalaka na se oyo mobali alalaka likolo nzoka bana ndenge balalaka ndenge wana na age ya 15 ans toyebi te so makambo oyo bandeki na age nini mais na 15 ans nde mama aka kosurprendre bango mwana oyo mobali na mwana oyo mwasi baza na acte sexuel ndenge ezaka mama lali na kati ya butu toujours naka motema etingeli asa nini alamuka aya kotala bana na kati ya chambre mama fungola bo akuti mwana ya 15 ans na mwana ya 13 ans na acte sexuel pourquoi parce que nde kolesa bango chambre moko nde bande kola chambre moko mwana oyo mobali ayebi ke non boyebi ka bana moko baza bana moko boyima na demi-sœur demi-frère surtout yo za demi-sœur na yete ozali mwana ya mwasi ya papa donc ozande kona yete automatiquement ozande kona yete na nenga bana poto boyebi ndenge bazali mwana na ya 15 ans abandi ko kushena mwana o ndeko ne azala kwa azana 13 ans abandi ko kushena ye jumo mama iko se prendre bango bon makamu nini obozo sala mama kangi bango boye abengi ye mobali ya kotala mobali ya kotala mobali abandi ko kwanza moto ame bano ndeli bakosa makambo boye
maman alobi mena bande koyebisa yo ndenge tolakisaka bana oyo boye na chambre bango mibale eza malamu mpe te toluka na botala maman jeune fille à 13 ans déjà banyonyoti nyoni bandi déjà kobima et puis jeune garçon à 15 ans baposa na ye mpe bandi déjà koya déjà mwana 15 ans ntango alali azomona mwana 13 ans mwana 15 ans boyebi ke yana bajeune garçon mosusu babotisa basi mpe na baage ya 15 ans bajeune garçon mosusu babotisa basi baza na 16 ans bobosana yango te oyebi ke mama na bina banda koyebisa yo nini toluka ndako ya mwa monene koleka oyo bana oyo bazala mutu na mutu azala na chambre na ye mais papa abande kolinga te mpona nini liboko makasi lokola ye atika studio na ye aya kokota libala pa mwasi apréféraki asala nini avanda ndenge wana na situation wana mais bana bazosala nini bana bazokola baza kovanda esika moko ti bana baye kokwea na kati ya lisumu faute ya nani faute ya papa tokoloba faute ya papa parce que mwasi ayebisaka mama nito olimbisanga na bande ko bundana nyonso nazobisa mobali bana ko foto kabola bango il faut toza na ba chambre mibale mwana mwasi za chambre bana babandi kokola ndenge baba bande ko expliquer mobali ayebisinga bi mama pardon excusez ngai ayebisinga mobali ayebika kokende kotonga nga na ba exotique ayebika kokende kotonga nga na banganda mais mibali naloba nano soko amoni koza na mwasi olingi na ye yo te tika na oye pourquoi bokenda kovandi na moto olingi te motema libanda nzoka kenda kutu kotonga mwasi na libanda ki ye kutu ndenga za wana na lingaka na ngai tovandaka na biso kaka donc mosala na nanga na quartier na exotique bayeba ye ndenga kenda kotonga mwasi bayeba ye ndenga kenda kotonga mwasi ko bato nganda bazaka so bamoni bato exotique ba congolais so bamoni mwasi batonga mwasi baseka mwasi pourquoi baseka kai parce que c'est quoi ça vous excusez ngai en tout cas je m'excuse kabayo tikala ka wana ndengwana nazo ka mai s'il vous plaît. Atro ko excuse na kendo zoma ya kosko se sala ngani ndo ba ina mela voilà ni na bande ko lobaki yo mobali soko moni ko linga mwasi te pourquoi que no bala ndako mwasi batu mwasi wana tantine na biso wana et pas que dans ce moment on exotique ndo kandi batonga kai basika kai basika pourquoi webi ke exotique mingi ezala boy so mutu azala mo exotique ba congolais au moins na mo mupanzi basali mwanganda mwanganda ezala batu aka komwa komela ba otu mo malangwa bazolia siko ye mobali aka kososola mwasi na exotique wana aka kofinga mabe ya mwasi na exotique makambo ngana liesa kila aka mobali ndenge nini mobali solo kokolo ba intimité libanda te batu babeta mo mke intimité libanda za basi meza mibali te mibali lelo bokoma na bino lokwa je sais pas comment vous appelez encore les hommes est-ce que boka mibali beto sa ndenge nini tout ça bato respect pour ça bien respect mais parfois pe moko zo mona ki bozo mériter en sauter ayebisika mama nitu est-ce que tokenda na exotique nga somba biloko ntango namona bato batala nzoka batongaka nga nzoka basekaka nga basekanga pourquoi parce que mobali akenda kobeta masolo ya kati ya ndako kuna donc petit sana otunenga tozaka na biso kaka donc avant na mwasi azalaka na ye bavandaka na bango bien mais nde na motema ne penza alingaka ye te alinga penza mwasi te loko mibali babito ke soko mwasi azana mwana to azana bana nde ya faiblesse mpona okende osakana na ye ce n'est pas comme ça. Tozo mona mibali ya malonga kuto bana eloko na maboko bazobala mwasi asaboti bana 5 6 7 même abali pas valoriser pe na miso ba tomage pe ça ba une semaine ba 2 semaines ba 3 semaines et bon moi yo ça ne l'autre côté oza na eloko te musala malonga te mwasi mutu fali saka yo mwasi mutu fali tsandaku soki osala mwa ba petit job mwa bambongo na yo esilaka na nganda mbongo no esilaka na komela oza kaka babina nganda so baninga bavandi yende ninga kola saka yende nango yende mutu fasubela batu masanga ye mutu fasubela malangwa ye mutu fasubela kwanga mena ndaku na ye alinga kosoba le pire mwasi bisinga ke mobali tango asaka ba course alingaka te mwana ya mwasi na ye alia biloko ya sombi botala ke mwasi na kati ya ndako na mobali so asombi ba jus abombaka apesa mwana na ye na ndenge ya kuku abombaka ba jus apesaka mwana na ye azopesa mwana ya mwasi na ye te so mwana mwasi mais bilo mwana asomba ekala siko mais comment se fait-il que toi na kati ya ndako ngai mwasi nasomba ya biloko ya kolia so nasombi bilamba nasomba ya bana nyonso tu mibale po baza bana na biso mais ye so asombi basket asombaka ya mwana ya mobali asombela mwana mwasi te basi mpe mosusu balobi il y a des signes qui ne trompent pas l'amour n'existe pas, il y a que des preuves d'amour bolingo ezaka na bapreuve te bolingo emonanaka l'amour ça se sent bolingo emonanaka mpenza ke non bolingo ezali to moto alinginga te mama so deja eza na baage ya ba 40 ans
okoza te kambala kokosa yo mobali olinga ote bakazo linga ote même ça va de cache à comprendre que moto alinga te obala mbali bwa 4 heures réponse mabe mobali mombalinga abo bimana ete mobali mombalinga osumelo ata alinga osumelo ata coupon te mobali momba osumelo ata sous-vêtement te bongo bolinga wana mobali vraiment alinga kayo mais non vie ezande wana te ya mwasi na mobali soko kuti mwasi aza na bana yo poza na bona bosa bosangisa comme eloko moko yango naza koloba ke famille recomposée eza famille moko très difficile très difficile mwasi ayena bana mobali ayena bana yaka très difficile mpona bovanda malamu bovivre fe moko heureux ezaka facile te bino baye boza na mabala bovanda mpe bobatela mabala bokabwana te mpo tobwana na biso ntango okabwana mobali okikosa mobali mosusu soka moto ya malamu te bana no azoconsidere bango te ke baza bana na yo baza bana na ye ye mpo yo mpe mo ozomonaki bana ne baza bana na ye chacun pour soi osomba biloko ya bana na ye osomba mais bino eloko esangisa bino kaka sexe moto esangisaka bino mais ça ce n'est pas l'amour ce n'est pas seulement le sexe bosanganaka sexe ka moto esangisa bino bolingo na bino kaka na lieu sacré mais bolingo ya bopo bolingana oyo alinga bana moninga eza te botala papa oyo asaki mpe eloko te ya tant monika kuti mwana nde na acte o azobisa mwasi ya bio te moni faut comprendre kaka aza ne mwana muke eza ba age kaka aza mwana muke bi aza mwana muke na mwana nanga mobali wana pakateli akateli abi mele te façon aza ba makila moko te bon ata kutu balobi poto moto kopia ya mindele to kopia makambo nyonso vraiment ya solo wana akateli epe lingala mobali mo akateli mo se lingala abi bazala ba makila moko te ya mwasa bien basa makila moko te mwasa bikaka mukolo wana na yena mwana ele na benga na ebango na benga na kibango na cheba mo libanda yango mama nitu na bengi yo osolola ba mama oyo bazana ba famille recomposée mobali ayena bana surtout bana mibali yo za bana basi faut que ça très attention botika kolalisa bana baza déjà na ba âge moko bo ba chambre moko eza bien te et malamu te bana basi na bana mibali bosangisaka bango balalaka chambre moko bana lelo basi babeba na ndenge nini babeba na internet ebebisa bana bayebi ordinateur koleka mikolo bana bayebi baportable koleka mikolo bana ntango yo oza mama to oza papa boyebi yango mingi te bana batalaka bafilm porno ata bana 10 ans na mboko batalaka film porno bana bataka ba film porno bana bino bo mona ba ke bwana bana na ndako bozana baninga bino mikolo na ndako papa na mama bana kati lieu sacré bana ba yebi kende bana lieu sacré bo bazo sala eloko boye botala niveau bana poto ba yebi nyonso ba ki connaît tout ba yebi ke nzoto mwasi ezalaka boye nzoto mobali ezalaka boye alors faut que ça très attention que ça la mélange ya bana basi na bana mibali bana la chambre moko ya malamu te surtout bana oya famille recomposée papa wana kateli mama na lingala abi bazana bango makila moko te bongo bosala nini botala niveau ya mutu mwasi oya yo okuti na mwana na yo abebisi mwana ya mwasi na yo mokatele lingala lobi ke non baza makila moko te donc ezali kaka mpona koapporter conseil moke na bamama nde babatelaka bana na bango ya solo biso basi toka na faiblesse ya kolinga mibali okolinga mobali olingi opesi na michopo na yo nyonso opesi na bapumo na yo opesi na bafwa na yo parce que nzambe atonisa biso kaka na bolingo eza mabe te me makambo mosusu il faut kofungola miso to babaka l'amour est aveugle kolinga bolingo comme ça aveugle ntina bamakambo ya ndenge wana te malika bengani mwasi mbali baki mais mwana natika na souvenir ya mutu na ye nani abebisa ye oyo aza lokola kaka frère na ye kaka toloba mwana ya mobali ya mama famille recomposée soki oza déjà na famille batela soki makambo ezali bobongisa lelo ça se lave en famille bobongisa kaka mais na niveau wana mwasi avanda so na mobali te okovanda na mobali ndenge nini oui mobali azoki mwana nde bakendaki na bango ntango bakei mobali mwasi ayebisingaki après abandi kobenga mwasi abandi kobenga abandi koya kobondela otala kaka eza kaka erreur esalamaki non mwana déjà aza na 15 ans abandi kosala mwana ya 13 ans mais c'est fini po mwana 13 ans asa azugu wana asa mesene eloko wana abandi akontinue na yango déjà mwana mobali mais mwana mobali aperdre eloko te nani aperdre mwana mwasi moto aperdre mwana mwasi atikali na vi na ye atolobi akozwa mobali abali mais vi na ye moto alakisaki mambo mibali moto aliboso eza nani mwana oyo aza lokola frère to cousin na te soki tobenga ngo ndenge nini. La famille est composée très difficile bandeko. Famille est composée ça rapasi makasi.
et ça vraiment passé kovanda la famille recomposée bien et bongi bana baza la sexe moko soit baza basi soit baza mibali wana bozo société mais ce que ça oyo moi c'est ya mobali bosangisi bango automatiquement bakona baka toi na mso bande côté donc tout peut arriver bako ko na ba inceste ba ba inceste bako ko ya ndenge bano bakoyaki voilà makambo nzina ngwa ko partager na bino lelo yango wana ba mama poza ka format très vigilant pour ça format très attention pour na maboko sangisa bana eza makambo moko ya kosakana ngote eza jeté na tune seconde na bi a moment nitu atako to ndenge nini yango na ko zonga na sote donc libala mo pe bango esukeli wana mais mobali to ke pa to zonga pai alingaki pe mwasi yango te parce que manamo kende kotonga ye et pas kende komela masanga na ye mbongo a préféré abima amela na ngoma sanga ala tse demanda ke ye aza muto bozui mais tant moi ça zo epse ke to lukandako ya mwa munene mwana mwasi aza na chambre na ye mwana mobile et puis abande kosala ngo sans arrière-pensée parce que azomona ki mwana 13 ans mwana 15 ans pensa ki te nzoka bana 13 ans bana 15 ans ta batala film pour no bakosani bakoye na acte bapese bilenge ngeli mwana 13 ans c'est bilenge ngeli na asi kwa leo to suki wana bon continue au père on peut ça ba histoire na bino ba on avait ta ya ba moté zata musu na moni ke et ko édifier te intéressé pensate mais on a mona ko édifier ko ezo ko intéressé et on est na beta bina mo boye ke hein maintenant maman il 15 ans bon mon moi à 13 ans ma pesi nene ngeli moi la zemi ngeli akana kite na 13 ans est-ce que rotika ta continuer pour aller to suki suana que Dieu vous bénisse, God bless you. Tatanza bakabisa kumunanza manu beshane bana bete kwa nso ba ibilenge ngeli abanya mava